Bandeko Balandi Congo Suisse Télévision, vraiment vous êtes nombreux en train de nous suivre en ces moments partout dans le monde entier. Je vous dis merci parce que vous êtes là en train de nous suivre là. Merci à vous, merci à Maître John Simao, ma maman Micheline, vraiment moi, votre humble servante Rachel Gikonge qui vous suive par là en ces moments, votre humble servante. Le loto est na 4 masolo tobi émission na bino otobi te la rabino masolo babi to solo lango to solo la nini. Donc to solo la nuance to lingara to kindara gauche droite te meto linga masolo na biso ezala na source. Le loto est na 4 ya partie chère ya papa Jacques Franck Chongo to ye to solo la masolo ondenga ezala masolo politique. Donc politique to kobeta ngona banani to kobeta ngona ba combattant ya awa. Donc ekosala biso malamu mingi lelo to yambeli bino o ezali moko ya combattant babenga kaye na mkombo ya Maître Tison akosto ko solo la naie premier sujet na biso kozala to ko solo la naie makambo ya procès ya Vital Kamerhe o elekaki depuis le 11 et deuxième sujet na biso to ko kota mo muke makambo ngo ya mais évêque pasteur Mukuna akosto ko solo la naie masolo wana pe mo ba sujet misusu ko kolanda na katikati wana bokoye bango na elongo na émission na biso. Vraiment sans plus tarder nazo pesa mbote na invité na ngana mokolo ya lelo Maître Tison mbote na yo mbote mama biso mopanzi sango. Voilà, merci, boni santé, boni parti politique. Ah, santé, ils ont bien en Goulois Nzambe participé, ils ont bien en Goulois Nzambe, tous ont toujours kubundelara mboka pour na peuple congolais. Voilà, bino ba combattant balobi bino nde makambo mikolo yo donc qui mezali nango na parti ba côté ba combattant. Bon, et pas na biso ba combattant qui mia na kolo ba qui mezali parce que toza toujours na lit ya kobundela mboka po tocha peuple congolais na mulongo po peuple congolais afungula misu mboka na biso kende na kobanga makambo nyonso tout. Voilà, Maître Tison lelo toye awa na partie chère o ezali MLP ya honorable Franck Chongo toye to solo la makambo ngo ndenge ezalaka ya liboso to lingi to lobana no mwana ya procès o elekaki le 11. Après avoir procès wana yo moko yebi masolo ngondenge leki lobby nango après 48 heures to yo kindenge nomination ya Mukonzi chef de l'état mais Félix Tshisekedi anomaki o ezali du récap naye sentiment nini eloko nini salamaki wana sentiment nini bozalaki nango tango boyokaki nomination wana. Bon mama nanga utuninga mutuna moko za ya mutuya nomination oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asali ndeko Kamerhe DIRCAP ya chef de l'état azalaka ye moko te azalaka na balandi na minei na sima o balandaka ye tangu oyo ye azana empêchement bakozwa molandi oyo ya landi ye ndeko Kamerhe nde akosala lokola intérim eza aza kosala intérim balongoli ndeko Kamerhe nanu te ndeko wana aza kosala intérim po chef de l'état a confirmé intérim na ye ezalaka 3 mois après 3 mois nde chef de l'état akojige soki akoengagé akoma titulaire ou bien asalaka intérim mais na intérim wana aza kosala ndeko Kamerhe salaire na ye ya étant que DIRCAP akozwa toujours salaire na ye jusqu'à preuve du contraire tozo bake boye azaka ka DIRCAP ya chef de l'état aza DIRCAP na minute oyo ezana moto oyo azosala intérim na ebite ozolanda nga malamu te ezana moto oyo aza kosala intérim ozolanda oyo azosala intérim azaki molanda ini na ye ndeko Kamerhe ye nde moto aza kosala intérim balobi ndeko Kamerhe étant que DIRCAP lokwa azali na ba problème makati ya boloko ya makala salaire oyo ye ya DIRCAP akobanda kozwa yango mais prime étant que etali DIRCAP ye akobénéficier nango soute moto akobénéficier yango oyo aza kosala intérim. Voilà, sentiment ni bozala ki nango parce que procès biso no stolanda ki yango bino en tant que bino parti o ezali ya côté ya nakolo bandenge ni parti côté ya présidentiel parti présidentiel sentiment ni bozala ki nango lo lenge ya komona ke ndeko na bino papa Kamerhe azam moko ya parti na bino coalition na bosalaka MLP et UNC UDPS eza na coalition moko sentiment ni sala ki bino lolenge nini papa te mama mopanzi sango namoni motuna na yo
utunyango na mbilinga biso MLP tozali parti présidentiel te. Tozali parti présidentiel te, même na maponomi totalisaka peuple congolais qui tokendaka na maponomi te. Voilà, Maître Tison, tant que parti opposant, le lengeni ni boyambela ki di kamboano oya procès yandeko Kamere. Bon maman, na sepeli mingi na mutuno ayo tuni tozali penda ba opposant ya solo. Procès yandeko Kamere omoni peuple congolais tisiko na afungoli misute. Peuple congolais azaya kulala. Biso MLP tolobi ke tokofungula peuple congolais misu. Omoni ndeko Kamere po bakende na procès d'abord nanu bakotaki conseil des ministres. Na date ya le 7 ti na le 9 bakotaki conseil des ministres. Na conseil des ministres o bakotaki wana ba ministre ya INC basalaki na kati ya conseil des ministres. Ete ke bazwa décision mosolozo bima na trésor public mingi mais misala eza kosala mate. Cette fois-ci bakende na audit. Na conseil des ministres on salamaki bandeko ba ministre ya INC bazalaki na kati. Bazalaki tant que décision nezwamaki. Bazalaki na kati. Mais boni ndeko Kamere ya koloba ya makambo te ba ministre na to bazali na conseil des ministres ba eko transmettre un message te chef de l'état bazalaka na ba transmettre un message te po tangu batuna ki ndeko Kamere na mokonzi mboka boni misala o misala ezokende malamu ba eko tuna ministre boni ministre bi monsolezo bi makaka tozomona misala te balobi tozokende na audit bandimaki bango nyonso bakende na audit bandima bakende audit. C'est que bino boza na sentiment wana eso sala bino bien le lenge mais c'est Kamere ndeko Kamere le lenge ndeko Kamere azaki saisi pe sentiment na bino donc c'est que ya esengo sentiment na biso eza na esengo te. Omoni makambo ya Kamere ndeko nanga ezali makambo mboka. Eza makambo mboka bozwango na blague te. Ezali makambo mboka bozwango na blague te. Ezali mbongo ya mboka. Ezali mbongo ya mutu te onini. Ezali mbongo ya mboka. Mbongo wana ebimaki po esala misala. Omoni boni batunaki ndeko Kamere. Est-ce que ya yebi ndeko Jamal? Awanganaki ya yebiete. Mais moto oyo asaki mikanda po babimisa mosolo. Bapesa ndeko Jamal ezaki ndeko Kamere. Mais le lenge nini awanga na ye mutu soki na ebite soki yo mo pe réalité soko monike yo mona na mutu wana te. Onti makaka bindimela ke na yebi ndeko Jamal et puis ye moko pe ndeko Jamal alobi ke non ayebi Kamere te. Maman, omoni peuple congolais esa fungoli misu. Omoni boni maman, ngana yo tozana métier moko te, ngana yo toyebani te. Ngai na kondima photographe moko aya akanganga na photo. Balobi photographe ana eza montage. Maman, bino makamu nyoso tout lelo bokuma obenga ngoka montage. Ate eza vérité bokobenga ngoka montage. Ate eza nini bozobenga montage. Omoni makamu ya ndeko Kamere. Bino na mo bino bapandisa ngo bomema makamu na maseki. Eza makamu maseki te. Ezali mbongo ya mboka. Eza maseki webi bato bayebi ka ndeko Kamere azaka na o procès liboso eza procès 100 jours mais boyeba procès so de mouton kala mingi te ezofungwama kaka ndeko Kamere procès makambo bakisi kaka ndeko Kamere azana ba procès belé ya kosamba na kati ya mboka oyo pona misolo ya mboka. Maître Tison, voilà, tokoti mwa muke procès Kamere ba bible ba procès nde komikili na mboka ngo balobi lolenge moko bino ba combattants, les 15 combattants, il y a MLP. Bofunda kindeko Kabila. Et boni bokinde ko funda ndeko Kabila bino ba combattants. Maman, o motuna moko kitoko mingi yango na zako c'est la rotuna. Omoni biso ba 15 combattants.
plainte na biso to porta ndeko Kabila banda 2017. Banda 2017 nde to porta plainte wana. Boni lelo nde bokomi ko kundola ngo sikoyo pona nini? Pona état de droit. Bon. Bisika o biso to portaka plainte na mikili ya poto na Suisse, to portaka plainte na Belgique. Bandeko wana balobi na biso ba plainte na bino eza saisi to zalaka na yango déjà. Pona to banda ko activer yango, il faut bozonga pe na mboko ya bino na Congo. Il faut bino pe botika pe plainte yo ya bino pe kuna. Si na plainte yango bokomi na niveau nini? Bokomi na niveau nini na minute oyo bino ba combattant ya MLP, bokomi na niveau nini pour na plainte ya ndeko Kabila? Maman, plainte oyo ya biso eza déjà préparé. Ils ont préparé kala mingi te tozo kende ko déposer ngo. Si to kende ko déposer ngo, to ko benga bino ba pandisa ngo. Bokoya, maman, ceux qui te porter plainte pambate parce que ndeko Kabila a salaka plan pour à éliminer biso na honorable fond Diongo ezaka ma sécurité. Ezaka certain le 19 décembre 2016. Le jour où basaka biso arrestation na ndeko Kabila po bakende ko boma biso zaka ndeko boma biso mukolo wana ezaka te obakanga biso potoko ta boloko ezaka ko boma biso soki biso lelo to telema lelo moninga naza ko fungola ngongo na ngana za koloba bui eza pona Monesco nde motebikisaka biso parce que intervention Monesco yaka wana Monesco monaka nombre de personnes au bakangaka biso na ndenge ba memaka biso ti ba bandi ko tamtsa biso na demiap ba memi biso na aner ba ko memaka biso ti na kanchati Monesco monaka et puis to remexaka lelo nzambe nem taza premier avocat na biso tala boni bandeko chauffeur o ya HBA ndeko bazana ti lelo nzoto ne monana te ndeko Arma Tungulu ti lelo nzoto na ye monana te soki tokutali be bozo réclamer banzoto ya bandeko na oyo bazali bandeko na bino kati na lutte oyo bino bosalaki mama wana na peso bandakisa plainte ezande oyo ya biso na peso bandakisa ndeko Fidèle bazana oazaka chauffeur ya ndeko Chebea nzoto na ye monana te ndeko Arma Tungulu est-ce que yoyebi ti lelo biso tofutaka mosolo na ekolo Belgique pona ndeko Arma Tungulu pona liwana ye monana te bandeko Belge baloba il faut ndeko na bango monana soki te biso to bando futaka nyongwana ti lelo wana tuna eza ndeko Kabila et puis biso plainte biso to sa pona ndeko eza ndeko Kabila ye moko te na général Ilunga parce que yenda zaka commandateur yende moto akangaka biso soki lelo ndeko Kabila bazuete bakoswa ndeko Ilunga mais maître Tizon makambo ngo nyonso lamuki boye lolenge nini pona nini parce que lelo to moni ke du récap ya mokonzi mboka bakangi yango na bino pe bolamusi dossier yango mama état de droit au tolobaka papa Etienne Tshisekedi alobaka yango to comme l'état de droit boluka état de droit yango yo to komi nango babi makambo ko bangisa moto ezate tozokende na état de droit o bolukaka peuple congolais bolukaka yango tozokende nango balobi atoza mwana songolo paka soko sali problème bakokanga okoleka na justice okusamba. Voilà maître Tizon tozokoba na émission na biso maître Tizon mikolo o elandaki awa toyokaki lo lenge avec Mukunda akendaki ko funda l'honoraire président mais c'est Joseph Kabila Kabange mais et comme le quoi likambango et comme le quoi la yakobaluka na minute tozolo baboye mais parti politique qui a FCC et qui est fundi pe yango et fundi pe perdre disons et fundi avec Mukuna et en plus de ça tout le monde est moi si wana oyo ba vidéo et bimaki a kepe a fundi au moins que contradiction et si kana mais jusqu'à preuve comme ça to lo baboy avec Mukuna ba funda ki akende ko se comparaître mais tozolo ba na minute ba biso ke ba kangiye lo lenge nini yo zolo bina boni mama na koyanula yo boy omoni makambo ya avec Mukuna eza makambo masekite courage oyo avec Mukuna azipo atelemela ndeko Kabila ezali makambo ya mboka ezali makambo ya masekite omoni bandeko na biso pe perdre batambolaka na lokuta makasi
bango balingaka ba coincer bango te bango balingande bango ba coincer batu soki yo bandi o coincer bango bakomi kolukela ba mitambu ya mike ndenge ni bakoluka kokwesa yo mwana mwasi wana soki lelo ye akei kofunda avec pasteur Mukuna ezana ba main noire eza derrière rien baza kotindika ye bazo tindike ba bibiso to ko soutenir yo kende kofunda mais boza ko bosana avec pasteur Mukuna azali président équipe moko monene na kati ya moko FC Renaissance. FC Renaissance eza na population ya kosakana te. Mais aza pasteur, maître Tison. Makambo ndenga tolobaki na émission na biso elekaki tolobaki ke tozo banga ba finaye. Musala na ya bonzambe finana. Mama, musala bonzambe ko finana te. Babi appellation nzambe so sala appellation pa na yo. Atoza ki ndumba. Atozaki ni appellation na yo, appellation na yo kindumba na yo mona na soute batu ba ko benga ka mosel na nzambe ba procès avec Mukuna eza procès moko lokwa babito ke na état de droit ko salama bazuzu bazali bakoyeba boni ba ukata makambo na biso to wana ko banga te biso to soutenir parce que Mukuna bozana ko banga te bozo soutenir parce que Mukuna tala niveau nini to komi na minute o tala lolenge sikoyo makambo ndenge tolobaki kembilinga bandi makambo ya video lelo yo to ekomi ba coinceye ba kangiye bino bozana sima na ye bozo loba na ye nini po bino bolobaki bozana sima na ye bozo soutenir ye bozo loba na ye mama ngana ko ya nolobu na bina yo avec Pascal Mukuna azali président moko équipe ya monene na mboka oyo équipe wana etondisaka stade de martyr soki lelo ba supporter équipe wana ba telemi ba bimi na nzela ba sala marche pona président na bango pona bosoto na mambalo kuta na makamba ba montage o bosela pona président na bango bobi tokosuka wapi bino bolo ba mesa ba benga ngonini ba montage yo moko kaka na minute uto ko ba bango bato FFC ya PPRD bango ba montaka donc pona bino montage ezate te biso montage ezarate biso to kinara na sembo biso to ko bukela mutu lokuta te mais ngana yebiso kaka oyo bango bazolinga kusela Pascal avec Mukuna soki bato FC Renaissance basangani batelemi to ebi nini te oyo kosama na mboka oyo to tikaka état de droit et ça musala nango voilà état de droit et ça la musala nango lolenge moko pe tolobi état de droit et ça la musala nango nandingisa ya papa na biso oyo azali Vital Kamerhe esika azali état de droit et ça la musala nango nazongeli yo maître Tison na yoki message moko boye tozui message moko boye lelo ya kolobaki terrain oyo ezalaka na niveau terrain ya handball ezalaka na croisement ya Itaga prince ya Itaga gouverneur oyo azali Gentini Ngobila atekeli yango ba vendeur ya bijoux ya Zando e bandina lolenge nini na message wana tozui mama eza motuna malamu epu motuna moko kitoko yo tuni ngai boni ndeko Gentili Ngobila esika ya masano oyo ya ndembo ya handball ye akokende kotekela yango bato batekaka bijoux na pavillon 5 mama omoni terrain wana nga avana botama na kuta terrain wana yo pe okuta terrain wana ebimisa ba star ya minene na mboka na biso terrain wana na kotanga bakombo te ngai moko na bima pe na terrain wana parce que naza grand joueur à handball ndeko Gentili ya koteka terrain wana te boni bazali ko bongisela bango esika na wenzo ya kalembelembe bango bata bijou bakoma koteka kuna ebongwane komi bango bakoma koteka na terrain o ya handball ekosimba te wa ndeko Gentili azokosa ata ndeko ya ye maître John oh batambolaka ne basaka musana ya bima na terrain wana mais maître Tison est-ce que vous avez moi ba épreuve par rapport ya pour biso to zuka information to nito yeba moi source ngo bino boye ba makambo pe bien est-ce que vous avez moi preuve que ba terrain wana vraiment que ezo ala vendi pas ba bijoutier ya o batekaka bijoux mama ngana ko ya nolobo soki ozu information ba bi terrain wana batie bata pavillon 5 bakoma koteka kune koma ya bango bakosi ba okokate
bakokoka te terrain wana mitu ya batu elala wana bamakila ya batu etanga wana boni yango ekoma zando ya bijou bongo soki lelo makamba covid-19 osili baéquipe reprendre baentraînement na bango po kala mingi te bakokende bachampionnat bango handball bazopréparer championnat national na bango bakosala baentraînement wapi bato oyo baoteka bijou wana bakokende wapi ye gouverneur alukela bango esika na terrain wana te na terrain wana koéchoué wa misala na yo nyonso akosala eyokende na mai ameka na terrain wana te na terrain wana maître John abima na terrain wana ti oyo azobuka bamesa ya bamama bato na bazandu ya abima na terrain wana aza judoka ti judo sa robundama na terrain wana ti abima na terrain wana ti boni ya kotika ke bateka terrain wana ekosimba te wa bakosi. Voilà, tu continues, tu ebi moi actualité mususu ezali maître Tison le lenge nini oyo tozo zelela oyo ezali le 25 procès ya ndeko Vital Kamerhe na kati ya prison ya Makala bozo zelela ngo le lenge nini bozo zelela ba vérité po jour wana cité ka ba kombo mukie bozo zelela ba vérité mususu na kati to ndenge nini le 25 balobi akosité parce que ba boy kopesa e liberté provisoire mais le 25 yemoko lobi ki non akosité ba kombo pona ba oyo nyonso oyo basalaki bazalaki na kati ya supervision ya misala ya 100 jours akosité ba kombo lolenge nini bino ba top position bozo zelela procès wana ya le 25 mama mutuna malamu balobi kolala kolamuka bakosela yango lokuta te kala mingi te le 25 ekokoka biso nyonso ngala kobe loba na bana INC bazala na kimia ndeko Kamerhe azala na kimia le 25 ekokoka tokokende bazuzu bakoya po pona bavoka ya Kamerhe badeklaraki ya balobi makambo bango bayaki po basamba yango te bakutaki yango bapesaki bango 2 semaines bake 2 semaines le 25 tant que omoni ezalaki le 11 ezali lokola mwa supu le 25 nde biloko nde elambami babandi kolia le 25 tozela état de droit esalama naza ko remercier na gouvernement na biso ba juge wana bapesi bango bapolicier bazotambola na bango po moto moko influencer bango te état de droit esalama na normal. Mais mon aki pete ki posango yo moko na habité soko landa ki ngo bien libanda biso tozala ki mbinga ba soda donc désordre ba misusu kutu ba biso vraiment biso ba journaliste ba sali biso ba désordre ba caméra ko buka comment ça fait-il procès ya mokonzi o azali lokola directeur ya chef de l'état et comment na désordre à niveau wana ba soda ba zo banga ba tuté lolenge nini bino bozweli yango nako ya nola yo boy mama olobi procès à dire cap mokonzi monene tala lolenge oyo honorable Vital Kamerhe a se comportaki lokola dire cap te mais il s'est défendu quand même na lobi tala lolenge a se comportaki ndenge ni tala habillement na ye tala ndenge irresponsable il a na kati ya prison anyaka la ta veste na kati ya prison alati na lamba ya ba prisonnier ba tison mama tangu yoza dirkap oza mokonzi monene wa mokonzi ya masekite batalaka habillement ya mokonzi ndenga la malgré oza koya kosamba bakota d'abord no habillement na yo ozolanda ngai et puis okobakisa teni oya prison likolo mais talande ko Kamerhe ndenge asabiyaki lokola mutu mo bazo ko maltraiter na kati ya boloko atiki ba mandefu lolenge ni na kokata ngo papa mutaza na kati ya souffrance oke kotinda ya kata ka ba mandefu na ye mama tango biso bakangaka biso tozaka na boloko ya makala mokolo ya ba procès na biso batu ya betando o ba mona betando ke ba mona ka modèle ni tozaka koya na koya propre na lati costume na nga na lati jean na ngai na baxi te na nga prison likolo na ke kosamba na raser mandefu na nga très bien balobi te ke soit na boloko o ke komitika nanga eza ko bima lokwa unde lokwa complicité moko eza ba yino na boloko po ba nyoko la yo ozo souffrir ozo lakisa population botande ba yeko souffrir ngai botande bazo nyoko la nga eza ndengwana te il faut se habiller normal comme dire cap de chef de l'état
mais eloko o ngai nde bino te ngai constanga na sala ki yango wana handicap ako se comporter ndenge wana te ako se comporter ndenge wana mukonzi munene faites attention question location na tunaki ke na libanda tozalaki vraiment menacer biso ba journaliste bandisangwe belé bazwaki mo baku mususu kutu abuka na lokolo lolenge nini procès ya mokonzi mboka o ezali ke na direcap ya mokonzi ya mboka procès na ye ezala na moi désordre bongo bino ba combattant ya parti opposant bozwaki yango na lolenge nini maman procès ekendaki na désordre te soki yo oyaki mpo osala désordre na procès l'état aruti ya maboko omoni ndeko Kamere aza très arrogant oui aza très arrogant parce que alobaka na parki ya matete ngai na kosamba boye te il faut eleka na betando ike songo ezalaki na nini yango tozokende na yo naza koyanola yo alobaki ngai fo nasamba eleka na betando ike mpo na kolekisa procès na etando ike faut ça demande pas procureur bazeli ye banda le 7 aya na mukanda ya procès aye na ngote bazeli ye le 8 aye na ngote bazeli le 9 aye na ngote le 10 gouvernement lobi ye le roi lobaki procès ko le kanetando ke aye l'autorisation te biso gouvernement nem te lekisi yango eza yete gouvernement nem te lekisi yango netando et puis ndenge zana etikali kaka bongo ekobanda ko leka kanetando ye muto alekisi ye muto sengaki yango na lolimo moko gouvernement te ye akosenga yango ndenge te ya kosenga ngo ndenge nini yo ebite ke yo soko ngolekisa procès na etando yo ndem to kofinancer Mexico est-ce que ye ndem ta financer pour le kanetando ye ndem ta financer ki po bazela ki ye il faut na mukande pas procureur a signé et que na directeur à prison et le kané bazela ki est-ce que INC ba ki nango te et ça gouvernement ndem te lexi procès à la télévision. Voilà, papa dessus, maître Tison, tozo komi vraiment na suka biso na biso, tozo chité, tolingi toyoka. Et lo connu oyo combattant, il y a MLP, oyo kolobela ba peuple congolais bazolanda partout dans le monde bazolanda yo. Le lenge moko tolobi ke bino mutu bozo soutenir évêque Mukuna. Force ni bozo tindika le susu na simana ye pour na minute tozo loba ke évêque Mukuna aza déjà saisi kangiye. Et l'eau connu le pour porter le sous par peuple congolais bazolanda biso na mokolo ya lelo. Bon, ngana koloba boye. Omoni biso MLP pona makambo ya mboka tozaka na droiture moko boye. Totambolaka na simbo. Omoni procès ya évêque Mukuna na yanola kiyoki totika état de droit et ça la musala na yango. Ozolanda ngai totika état de droit et ça musala nango. Bazuz o bazamba lesaka bazuz ndeko Kabila tikaka ndeko Tshisekedi atiena muzuzu te kaka o Kabila tikaka ye wana lelo bakanga ba Roger Tchingi bakanga ba Doli Makambo bangwana pe bazokanga ba Kamere kaka bazuzo ya bango bata FCC batikaka libaku les unes de ça ku lusekate biso basekaka biso pe biso to sekaka baté mais biso pe basekaka biso tango ministère public a proposé biso 20 ans de prison na 20 ans de prison na Boutouana ba buka boloko makala mais batali bato ba proposer 20 ans de prison ata moko akimate. Maître Bessi, maître Tison, en tout cas merci to comme na suke biso pesa numéro de téléphone na so bambo tezali. Bon, numéro na ngezali plus 243 931 91 18 mingi na repesa remerciement et pas ba conseiller na ngai ou ba pesa nga ba conseil mingi na mikili ya poto kuna na bandi na grand maître na ngai Mike Michel Chimiendo na mwasi na ye mama Mami Zulu Losoko maître Yuraba Mbele petit na nga Jigoro petit na nga drapeau blanc na pesi staff nyoso tout ya poto mbote na Bosente Junior Mafia Piso Sinjaou
bino nyonso tu na bosa bino te na ba conseil yo bopesa ngai awa na Kinshasa mingi président Maku Jazz mwana chango akenda sango wana za conseiller na ngai atika ngate na ba conseil petit na ngai exaucer Mombele maître Pita maître Diongo sans oublier le président Tchome Babi Tchome Yondo za makambu balobi les amis de Tizon. Les gars, si Babi Banana ba somme aucun problème na bangote. Voilà, nous sommes vraiment bel et bien à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Bande konabiso nyon sobisika na sobozwami bozolanda biso, en tout cas ne zappez pas, continuez toujours à vous abonner abondamment, vous s'abonner massivement na kati ya chaîne au Congo Suisse Télévision. Lelo lokola toyebisaki bino tokoyambela bino moto oyo azali combattant ya MLP toyambi azalaki wana na biso tobeti masolo bo comprendre que makambango ndenge ezaleli a répondre mituna na biso o tozalaki nango posa toyeba ya wana ngai mopanzi sango monene mopanzi qui vous parle en ce moment dans votre chaîne de référence et Congo Suisse Télévision. Ne zappez pas. Je salue mon superviseur Papi Le Congo et Sikozali. Merci à toi, mon réalisateur et mon caméraman Ozemido, là où tu es. En tout cas, merci pour les images. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ciao. Bye.